asombelaka sila sila pa ye na tourna aye kozwa benga pe mwana mama nanga sila kota wana ba comédien musu bazala na ba sepela nango te comédien moko zala na beta email libre a beta email bazaka te musu sakekuna keko na otanga ba kombo te je ne peux pas citer les noms a kiazu ketela ki se te ba someli sila bi oh mwana mama nanga sabise mwana mama wapi mwana mama otiki bazo sasa ye kuna pa batu na yo olobi nini olobi eloko te batu bato mwana yebi nanga tete oyebi ba beta sila mais libre na tournage moko zaka na Kasavubu oku madame Belva zo seka kaka olobi botika batu bazaka mabi te zalaka te nandenga kenda culpabilité si lelo akoka ko benga comédienne wana te oya beta ka email libre otambola na linda wana masu wana otieli yango nde na obilokwa parce que boza na rivalité na ye otieli yango na omilokwa otieli yango balinda otieli yango linda na biso te otieli yango Davina na biso te otieli yango Gatibi na biso te boza na ba rivalité kuna bobongisa bino na bino total ambulance nene bayaki na normalité ata kutu batongo mituna bango esalaka te bawuta mboka ba ya bongo te depuis baya na ndaka batu trouble ti baye kolakisa identité et lelo au papa JR à perdre mwana na ye ya liboso bodi moke na muyombe gauche ya kozwa koko na yo koko na ye nani basi fota madame Belvi bati wana merci beaucoup bravo ceux qui Belva za koko muyombe gauche bravo parce que Belva za na makila ba champion muyombe gauche ba benga ke champion Belva za makila ba champion bon aussi la za makila ba nani bino beaucoup misaka batata baki ma responsabilité pona kofinga boya elingo banda soki mutu alingi kose respecte te tokosunga ye tokosunga bino tokopota bino buzoba penza ye kebona biso elingo banda esi ebandi soki na lobby que babambo na bino baza ba impoli si la zoko élevé bango bien te si la zoko élevé babambo wana bien te na mona tableau mo awa ya nani ya chef na Kenny ta Kenny nda sala Kenny a bete biloko le bata noko héritier te Kenny a bete biloko a bete pena biloko Nathalie pena na otana lobia bafanda Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Hot Bascule et na émission na yango lisano yakebo o ezabongo présenté et pa inangai chanceuse moi na suka. Yabasogi songi autrement IGF de tous. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au bozala kanango na kati ya chaîne. Biso pe na ba émission na biso et j'ai dit un grand merci à notre manager le plus intelligent Papa Tigre depuis Texas, que Dieu te bénisse et pourquoi pas à Darling Love CPI de la presse et que Dieu te garde là où vous êtes. Et merci beaucoup à Exode Mickey Bio à Zabongo na réalisation à Zosala ete Bilili na biso et Bimakito komakasi na kati ya ba etando Ike na bino Exode Mickey Binkolo na salioni na ngozo bimisanga mwindu makasi boy na salionini tana kuteni na fan moko atala nga bi ozarande pembe boye
bongo bimaka mwindu na TV neni na tuka bande konange sala kinga passe makasi Exode Mikebi lamba nga lisusu na kati ya baetando ke na bango na bima vraiment lolenge wano yo babone na biso bazolinga et merci beaucoup na babone na biso ya Hot Bascule. Là je vois la maman chérie, merci c'est bomoni mité maman bolandani wana 8 na commentaire ezaka la maman chérie c'est bomoni qui est et landani na mitema wana ezalaka bongo maman Bibi Skandeya na maman Gina Mabiala soki bomoni commentaire moko bakomaka baleki na ngai na lela bino trop en tout cas bon continuer toujours musala alandisi na mitema wana ezalaka bongo maman Francine Matondo soki bomoni bongo Chachouker Chachouker wana ezalaka bongo Ika Mamelina en tout cas abonné na biso ndeka na lobaka bo commenter émission bo commenter kana kanga ba kombo na bino lokwa na kanga ba abonné na ngayo ba commenter la kangai bandeko bo commenter bo partager émission en tout cas et que ça la biso vraiment kitoko makasi. Un grand merci aussi à mon habilleur chéri merci beaucoup à Ibrahim Soupra Sala le roi des iPhone balobi donc ayemo déjà no saki ngai j'y aussi la té bon fo na matana iPhone voilà en tout cas merci beaucoup Ibrahim Soupra Sala merci à toi et merci beaucoup na batunya so obolinga kanga en tout cas ngape na linga rabino tellement makasi na lela bino tellement fort bino obo komataka bino obo partage émission na biso tobo sanate toza bongo na film na biso o eza na kati ya Bellevue TV na kombo ya disruption moment toza bongo les moments de perturbation bande konanga na totanga ngona ndenga français disruptive moment bande konanga eza bongo na anglais bongo film na biso to moni eza na ba suspense eza na ba émotion eza na ba tension bande ko conseil pour na film eza boye bandeko ba mama nde ba bomba randa kuna mabondeli ndaku ya papa JR ezaki déjà na ba nungu na bo mekano ko banda na e bandeli ya film na biso ya histoire na biso bandeko ndaku ya papa JR ezaki déjà na bo mekano bongo sikoyo boyebi satana zakarize satana aza malin Satana tango ya linga sala eloko mara boye akolinga kotisa bino na distraction akolinga atia bino na bulembu akozwa papa akolatisa ye motema libanga andimate otomona ki papa JR tozonga na sima ya film je m'excuse exo edenga na ko ka climatiseur te bandi ko balandi na ça binongo à chaque fois mais awe senga ka faux climatiseur ya bomona ngana tout ça quand même peu bandi ko satana akolati sa papa motema libanga pourquoi parce que papa nde aza maître ya ndaku papa nde aza roi na kati ya royaume ezaki ndaku maison bandeko je m'excuse yango wana akolati sa papa motema libanga parce que papa azana mot à dire sur batu nyonso o bazana kati ya ndako yango tomona ki papa JR lolenge nini alata ki motema libanga tangu pasteur abalingaka ye na ndako na ye ayako azwa ki révélation alingaka ya ko lakisa ye o ebomba ma o nzamba alingaka a révéla ki pasteur tomona ki papa JR ndenga boyaki. Et maman milo na kati ya distraction, maman milo sambe la raté. Tomoni Linda, Davina lala wana, Davina lali na canapé, azolota, bisona binoto talaki, et malheur na muto a talaki te parce que film eza pour moi kitoko makasi bandi ko balandi. Na tableau ya papa JR, maman belva zote ya bisoke ko sambela eloko eleki nzambe zate okoki ko yamba ndoki munene o ezaki roi ya ba sorcier. Je m'excuse. Mais tant que yo zana nzambe yo oyebi nzambe kande ko ngai bolo ba men ngai nzambe tant que yo oyebi nzambe moyen ba kokayo ezate ba ambulance na bobo fula ya bota mu comprendre bandeko pourquoi parce que ba ambulance tangu ba ye kokuta porte za ouvert ndenge nini
Parce que ma bonde lina ndaku wane zate. Ma bonde l'autre bonde la ekangaka ba porte mususu. Ou ezaki ekopesa accepter na diable aya kokota directement. Total la ambulance ndenge bayaki na normalité. Ata kutu batongo mituna bango esalaka te. Ba wuta mboka ba ya bongo te. Depuis ba yana ndaka batu trouble. Ti ba ekolakisa identité. Et lelo au papa JR à perdre. Moi na ya liboso body. Lelo body aki. Mama Milo. Yo ozato mona kaka mama Milo te. Ba mama, bomi mona nanu na bandaku. Ezanesika mususu okimela te. Merci beaucoup à ma maman chérie. O ate kabiso ernoso. Tozana esika ya kokimela te. Soki pa yesu te. To mona yete metondima. Botala sko grâce o tozaka nango. Biso to mona yesu te. Nano ya mona yesu na n'époque na biso nano ya mona yesu. Ata photo a yesu ezalaka te. Metondima. Siko nzambe wana. Aosala te. Toka nesika msusu wakima te zalaka to kima kepai na yesu bandiko balandi. Bongo kuna côté ya papa Tito. Nanga bwa kelingeloko. Je m'excuse. Côté kuna côté ya papa Tito toyebi pe to mona ki uta na ibandeli na mama loso. Lo lenge nini identité ya papa Tito na mama loso izali. Bandeko mutu soka zana misala mabe. Akomaka na de contrôle sur contrôle qui songi moko elataka ye. Ya niveau mususu. Botala lopango ya papa Tito désordre na désordre. Lelo makelele, lobi makelele, lobi lokuna ye moko mokonzi a suivi. Bandeko. Et bongo mama passer nzau. Okoboya Maria te, Maria baboya kaete. Vraiment film ya biso eza kitoko makasi bandeko. Malheur na yo ozota la film te, film ya vraiment eza kitoko. Soki tokei kota mama Esther Ngalasi, tokei kota Nikita na Grâce Luzolo, bandeko balandi. En tout cas félicitations na bandeko nyonso obo jouer na kati ya film na biso. Film na biso eza na kati ya Bella Production na chaîne na biso ya Belleville TV. En tout cas nzamba batela bino nzamba bomba bino bozala kaka wana bo pesaka toujours les meilleurs. Bo pesaka vraiment toujours les meilleurs et kozala malamu pe lelo to moni mama étoile et pas ba nigérien et kozala malamu to moni mama étoile et pas ba ghanéen eza fierté ya mboka na biso mais tant tozo yaka tozo vandaka tozo ko sataka na artiste comédien o ezaki ba osala eloko moko po bate ya biso parce que tozo ka mate ya na église tozo ka ba mate ya na ba film o totalaka na ba maboke o totalaka bandeko balandi siko lelo soki tozo ko s'apprendre na bango tozo ko tuka ka bango ko lobelaka bango kaka ya mabe est-ce que ba kozala lisusu na courage ya ko fanda basalela biso ba film wana bozana courage te bandeko. Bazana courage c'est total à katomona kana musika. Voilà, Exode Mikebi oh edenga en tout cas louange na biso déjà. Voilà. Exode Mikebi elengai tokota na louange po ete to banda émission na biso ya lilo. En tout cas en attendant Exode Mikebi a edengai kuna atelanga louange na biso ya lisano ya kebo bandeko balandi botala émission bo liker bo partager Hot Bascule sali bino nini matière sali bino nini boke wapi boza ebele na chaîne boke wapi bientôt la bagaga kitoko zoya na kati ya Hot Bascule yo pe oza na posa basele leur promotion publicité ya musala na yo ya entreprise na yo ya elo noso yo zo sala olinge yeba na monde entier etalama batu pe bayeba keloko songolo pakala ezalaka
bazoteka eloko songolo pakala, je m'excuse, bazoteka eloko songolo pakala, en tout cas contacter kaka numéro oeza na se ya télévision okosolola bongo na manager na biso et puis biso tokozala wana pona kosalela yo musala Exode Mikebi tout la musique toleka na eninde na boke la pete ya mopata lisana yake bo ba pona koloba buzo bana tele boya elingo banda batata baki ma responsabilité pona kofinga boya elingo banda soki mutu alingi ko se respecte te toko sunga ye toko sunga bino toko pota bino buzoba penza kebona biso elingo banda esi e bandi kebona biso elingo banda esi e bandi kebona biso elingo banda esi e bandi. Merci beaucoup Exode Mikebi. Tosuka na biso kaka awa. En tout cas, merci beaucoup Exode Mikebi tosuka na biso awa. Bandeko balandi lelo na lingaki na ya kotalisa bino eloko moko. Oyo tozo comprendre. Oyo batu misusu bazo comprendre. Lelo oyo batu bakomi komona kaka apparence. Mais babosani bagage. Tozaka na apparence. Oyo bongo aspect physique, beauté physique. Tozalaka bongo na intelligence, tozalaka pe bongo na sagesse. Je m'excuse, yango wana esalaka muto mobimba. Lelo na ute komona bandeko misusu bazoloba. Babombo, baleki bana bela. Baleki bango na boye ba cité babiloko. Kasi na yokite esika o balobi ke baleki bana bela na intelligence. Na intelligence te baleki bana bela na sagesse. Bandeko, toke non molo malembe. Toke non na côté ya ko jouer. Kota ko jouer. Bandeko. Lelo mingi pena nazala na alobela barba journaliste SB. Lelo oyo. Tant botala ba film na bino. Bozo ko se reprocher na nini. Boyebisa biso. Bozo ko se reprocher na nini. Bino nyoso o boza wana bozalaki wana. Bozalaki wana basala mabe, basala malamu, bazoza bozo ko encourager. Lelo oyo soki na lobby ke babambo na bino baza ba impoli. Si la zoko élevé bango bien te. Si la zoko élevé babambo wana bien te. Bandeko. Na fandi Nathalie. Michou na bango soki chef wana. Bon, bien sûr que ça qui délire. Oh, basala ki wana, eza ko finga indirectement. Papa na biso muyombe gauche. Abandi lelo te. Na théâtre muyombe gauche, aza muta lelo ta kosa ba plus de 30 ans. Na monde à cinéma. Oh, biso sotebi, oh, ti lelo muyombe gauche azali kaka. Bandeko. Yako fanda. Ko se moke na ye. Ko sala lo lenge nini puis na suka nango. Ko sala lo lenge nini na filme ya muyombe gauche basalaka. Mais pendant que bazo bungisa na mitiangana répétition à l'arabien. Merci beaucoup à François Baloba, la répétition est la mère de la scène. Muto ayebi na ko répéter te, ayebi ka ke ba benginga na na tourner. Akoyeba ndenge nini ke na monde à cinéma batu bazalaka na ba particularité na bango. Muyombe go to sala muyombe go chite. Président Zigura ayela rabiso makambo ya tata na ngai. Na moni na katikati na mboka oh to monaka ba président Soudiata to monaka bazaka na particularité na bango. Oyo ndeko na biso de best.
cinéma de best ndeko na biso de best akoma na ba ndenge mo lokola kaka papa na biso Zigura président Zigura Jimmy Konzo akoma kisu na particularité wana to mona pe président ki kede mekara mais esimbara te siko muyombe gauche aya na particularité na ye o ezaki libanga mbongo boye bisanga muyombe gauche asali plus de 30 ans na cinéma akozala na combien de sponsors, combien de personnes, combien d'entreprises, combien de personnes publiques yo kata libanga na bango na cinéma muyombe gauche na yango wana combien de publicité compagnie ekoluka muyombe gauche c'est la bango lelo muyombe na tableau na bango se bazo bwaka mutu bazo sala na publicité na cadre ya pub bandeko bana ya sila bazoko se moke na muyombe gauche sila banda bandi abandi SB na ye wana combien de contrats ya ba entreprise ya publicité ba yeli sila eleki ya muyombe gauche toke nango na bongo toke molo combien de contrats eleki ya muyombe gauche parce que trop c'est trop ezate boye la biso ya mafuta to boye la biso ya nini ezate alors tango azomona mwana azosala babiloko ya bongo to boyite tango yeso ki asala ki na cadre ya délire mukonzi ya magorodo mususu wana ngumba mukongo aye nango azo atiango wana azoko se moke na muyombe gauche ya kozwa koko na yo koko na nani basi photo madame Bellevue bati wana merci beaucoup bravo ceux qui Bellevue za koko muyombe gauche bravo parce que Bellevue za na makila ba champion muyombe gauche babenga ke champion Bellevue za makila ba champion bongo si la za makila banani bino beaucoup misaka si la za makila ni po si la wanga na papa elombe si la tindaka batu na yeba finga papa elombe tango midi pourquoi tango midi pourquoi ba comme ça le quoi kirati zuma kutu koloba te ba misusu ana kutu n'en parlons pas oyo na bela mwana moko ta ko sala ngo ni tegra ni agneau ni Nikita, ni Parus. Bon ça la te. Boye la biso ba filme, boye la biso matalana te. Bo soki toye kota ba filme. Tozui wana mususu wana nani. Mikolo makolo minene wana bazoko kisake na Davina. Mwana ngonani. Abosa ni kombo na ye. Bozui ye. Bozi botie boye Davina da zana ba pro na Nikita pousa na te yato pousa na te théâtre na biso awa ba jouaka ngonde na mona ndenge na yo kaka ba expression et kontaka même si na ba film total ka ba novelas ba nini expression kontakati expression kontaka aspect physique et kontaraté et loko ezaka très capital na kata cinéma eza mutu a mutu et fonctionner siko bana wana bazo bosana ke sila sali carrière na ye sila et si a tourna na ba mikolo na ye ba ene na ye yaya kokuta na cinéma a tourna na bango déjà azalaka na limite te na série na ye na série na bango sila saka na limite te siko boni bana batu ba ye sikoyo bosi bokota bango esprit moko boya rivalité bino moko en soi bomona teke ba bloquer bino visibilité pendant jouer boye bozala raté franchement
Na jouer me boté le matin na ba miliki pito na biso ya bela. Boté le matin. Na mona tableau mo awa ya nani ya chef na Kenny. Ta Kenny nda sale Kenny a bete biloko e lo bata no ko héritier te. Kenny a bete biloko. A bete pena biloko. Nathalie pena na otana lo bia. Bafanda. Belvia za molakisi. Belvia za une bonne maîtresse. Belvia za molakisi. Botika sembla. Eza na ba bonbon na bango misu bazana ba koka koloba te parce que ba yebi ke ezoyinda. Botika la biso ba vie ya ba parents. Pana bango kuna bandeko ezoyinda. Chef kuna ya lingaka kozala au-dessus de tout le monde. Alinga kozala au-dessus. Totala. Vidéo moi na mona na TikTok boy. Vidéo moi na mona na TikTok boy. Ce qui appelle assis le kotaki. Tala sikoyo. Chef na bango ndenga azo kende na téléphone muninga lobate. Rivalité za la rakuna yo sakanate. Oya lingi nga kaka nazaka likolo nazalo desi. Pourquoi? Soubasma et le biata bien kate. Soubasma. Boyela ko jouer boyela musala bosala musala. Ki rivalité ezalaka na scène. Lelo otomoni Maria Longondo na casquette ya mama pasteur. Omona ke madame Belleville azomekisa bana. Belleville azomekisa bana azoteka bango azoteka art. Azoteka bango na art. Maria Longondo mama pasteur, moi sa pasteur nzao. Siko tala lolenga mama pasteur. Maria Longondo a joua bonne. Est-ce que Naomi na bango ko jouer bonne? Ce qui nani awa kuta jouer à moi bien. Awa jouer à moi bien. Bon kokate, on va tikala no ba kokate. Oyebi eloko te, oyebi ko jouer te. Seni moi lokolo zaka na profil a bien, botika ka to tia epoate kama omi boma. Ozomi boma franchement. Ozano na carrière. Ya ebele. Si na sia sali ya ye, bino pe bo luka bo sala ya bino, bo panza na bo jouer partout. Bo jouer partout. Et le on va comment ko utiliser bino ba objet ya terme ni na koloba. Ba objet ya conflit voilà. C'est ba libasa conflit le ba tindiki yo piu. Vidéo mona ucho mona awa azoi masuto zakio tambola na baziba bakole Linda, bakole Davina, bakole Gati. Yo tambola na Davina. O tambola na Linda. Oh. Wana masu wana otieli yango na obilo kwa. Parce que bozana rivalité na ye, otieli yango na omilo kwa, otieli yango ba Linda, otieli yango Linda na bisote, otieli yango Davina na bisote, otieli yango Gatibi na bisote. Bozana ba rivalité kuna bo bongisa bino na bino. Bo bongisa. Et pour ça que totali bien, chef wana textuellement na sila. Chef aza songi sila songi. Chef we panza si le panza. Chef alika place azaba mona ye si la pa liganga place azaba mona ye. Lokwa muninga banda ko tika te mwana mama na nga amona esili zoba. Si la za pourquoi zaka munoro mlayane liaka batezo fula. Ba makamwe bandi lelo ta oboya kolobake hypocrite ya makase za sila. Parce que tangu makambu oyo bandaka bandeko. Tangu makambu e bandaka. Oh madame Belleville ba utaka Cameroun, Côte d'Ivoire.
Bauta Côte d'Ivoire boy oh yé pas que na kolanda swe na ndenge na ye se na salaka soki ivoirien ça que na landa swe na ndenge na ye swe ndeni wana batu na ye babanda ofinga madame Belleville babanda ofinga oku Belleville ayeba te ayebi te Belleville na tournage balakisi etala bamatisi o minya bazo fingo pa batasila lobi ngai bo bafingela ngani abeti kara na c'est la mwana mama na ngaya yango ki mwana mama oyo heureusement merci beaucoup na ba parents na ngana zara na ngana camarade te ona robenga mwana mama zate bango na so ba trahizaka mwana mama na ngaleki na nga Belleville bina c'est la mwana mama na nga ayato solula bandeko l'état mwana mama yaka be mission 350 déjà basaleli Belleville ya kofinga Belleville et pas batu na ye bandeko oyo ye moko pa mona ki ne bazo finga Belleville et pas batu na ye donc ye mo pena tanga wuti aye pena po ya ko confirmer tanga mo ke Belleville ye na tournage aza na tournage na Kasavubu ye pena ye ko Belleville pe kotake en tout cas madame Belleville te faut changer bolingo pe yango te faut changer moi ndambu franchement bon imaginez bandeko Belleville sombela na si lauka ketch ce qui ketch te je pense que zala ki ba benga ngoni nyango ba mokasien ya bana basi donc ketch asombela sila sila pa ye na tourna aye ko zoazo benga pe mala mama nanga sila kota wana ba comédien musu bazala na ba sepela na ngote comédien mo bazala na bete mais libre a bete mais bazaka tie musu sa kekuna keko na otanga ba kombo te je ne peux pas citer les noms a kiazu ketela ki se te ba someli sila bi mwana mama na sabise mwana mama wapi mwana mama otiki bazo sasa ye kuna pa batu na yo olobi nini olobi eloko te batu bato bazo fi ngana yebi na ngatete oyebi ba beta sila mais libre na tournage mo zaka na Kasavubu oku madame Belleville zo seka kaka olobi botika batu bazaka mabi te zalaka te nandenga kenda capabilité ti lelo akoka ko benga comédienne wana te oya beta ka eme libre akoka te po ye pas moi sa tembe o ye na ye félicitations na yo siko bo ye bisanga mutu aboko ko banana e bandeli kino lelo entre Sila na madame Belleville aza hypocrite possible tozo kutu hémorragie à mikolo te wuta na ebandeli o banda ko finga madame Belleville Sila monaka asake loko te elelo osiko ako conseil bana batu nini o baza pembeni na ye jusqu'à boke ne ko se faire voir artiste bongaka bimaka artiste bongaka zalaka na actualité oui to boité actualité ya malamu o artiste akoko zala nango eza œuvre na ye eza film na ye siko bino oboyaka koloba ke tolingaka Sila bosalela ye nini soki vinsa te bolingi bofinga mama étoile te elelo obolingi bomatise lo maboy o ezalaka nango te ya bandeko nanga bambino wana na Davina apwa ata bino moko y a pas match bambino conseil oye cinéma sika silama ozana carrière na yo ya mulai soki olandi munoko chodi wana sabote osuka bongo parce que yenda zane poliment l'élevé a manka na kota uta ndenge ma ba manka koko na bango bana mo baza sans affection bo se compara na bango na bana Belleville
Parce que lelo oyo na ute sukota na filme moko boye bandeko papa kufi baye kopesa mutu sango expression zéro elongi pali banda zotala totala sikoyo nazonga kuna tegra te totala kaka awa na filme na biso o ezoleka na kati ya Bellevue TV tangu bodi ya kufi totala réaction ya baleki na ye réaction no ya mwasi ya bodi bomonaki expression wana est-ce que bo remarquer yango bo remarquer expression wana bo remarquer expression wana bo remarquer expression ya Linda ya Davina bandeko balandi tobetela no madame Bellevue maboko esika pour tozali en tout cas tobetela ye maboko o ezola kisake na ndaku bana na biso bazokende kosala musala lelo otomona tomoni Linda et pas Dinana Linda et pas président Caleb Linda et pas Cardozo Linda pas Zoé Danga Linda Davina en tout cas bravo na ba sœur na biso boyen bravo na Nikita bravo na Tegra bravo na Paris bravo makasi na Junior. En tout cas, Madame Bellevue, quand deux zaka mola, qui si Madame Bellevue, ayeli biso, Miss Kalunga, Tegra, Eternela, ayeli biso Paris. Bango kuna bake kozwa susu mwana moko baye na ye wana. Totika ka basambla. Totika sambla. Bella production eza na ba terre. Bellevue aza formatrice. Bellevue azo formation. Yangwana azo partage pa baleki o bazo ya na sima. Et lelo on aza surprise. Mon santo aya sali na ye vidéo na ye. Ndenga ye na ye bela. Neye bazo tourner na bango. Aza na film azo tourner. Et pas Madame Bellevue. Mabeza wapi. Mabeza wapo boyebo babolimbo banda kofinga. Mon santo bo finga Martini asali nini. Eza lisumu te aza artiste comédien o eza esika o bakobenga nga esika na kokende mubatu oyo bakoki kokangela mosantu makolo eza bafanya esobe bafanya List Boy Fondation parce que biso toyebi Martini mosantu et pas président l'a dit esobe et boni bino abakunki boya ko s'apprendre na Martini mosantu toki eti wapi. Tant boya bo fingi mo santu a se décourager o yasu ko tourner kunate banano bazoko sa faillite banano bazoko sa vide parce que lelo atako tu cameraman wana azoya ko loba boba si la wana na posa na yendeni si la zoaete ya cameraman si la zoayote. Si là, azana posé à caméraman ou aza professionnel, le col est biso na bela Tommy le défendeur. Na peso mbote siko zali. Motomoro calme, motomora lo barate, motomora lo barakara soki ya koloba ezali. Yo caméraman biloba loba lo koswa maloba. Bota le sika obokoti sila na faillite. Sila zaki na posa ya Da Costa. Bozi bo fingi Da Costa. Tout ekota rate ekoti. Bo finga Mama Étoile. Na place à Mama Étoile. Boza bo remplace film inaperçu. Boni bozaka ka soki mutake ko tourner awa bozi bo pelisi ba live bo fongoli minoko jusqu'où lelo oyo boko nazo yo kande bozo finga isil pechanga bozo boloba asila azonga boye asila isila yo kanaka te bayibaye makolo nani ayebisi bino mania ozalaka ya kokufa to nini
Irsile ozo jouer kuna na libanda mboka yete. Irsile ozo jouer film mona A+, na bosa kukombo nango. Yete. Mwana monso zana ba contrat minene na ba industrie. Yete. Kende kotala su Irsile kuna e pa dina nazo jouer. Kende kotala e kuna pa kala bazo jouer. Kala peta zo jouer susu na belar. Siko bolinga sala nini. Na ba mafinga na bino boza bo décourager batu posa yako s'installer na Congo. Bo décourager ba artiste belé. Ba artiste belé bo décourager bango o bazake bakoka lisute. Ezaka Emson ngobanga mine bokoma bata mafinga, bokoma bata ba parti pris, bokoma bata ba bo. Mais bolongola ba artiste idewana yako zalake naza artiste comédien ngape naza na mambu nanga tant journaliste azo yambanga fona lobela makambu nanga fona talisa lolenge nini cinéma na biso ezokende. Ba artiste ba bunga ngo pourquoi ba mafinga na bino eleki. Pourquoi famille libote ça la ngote? Ceux qui acteur à qui on jouer na SB. Esaye. Acteur aza libre le quoi oiseau. Y'a que ne ko jouer partout. Attends que toi na posa ba chere ngwete la mato sala ngo bien. To sala rango bien bandeko. Merci beaucoup na bandeko na biso nyonso o bolandinga ko banda na ibandeli kino na suka ya émission na biso et merci beaucoup na Exode Mikebi, merci beaucoup na Papa Tigre, merci na Darling Love CP notre coordonnatrice et bandeko na so bolinga ngai en tout cas ngape na linga rabino tellement Marca c'est resté toujours branché, c'est recimenté collé scotché sur notre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir.